Balandi ya Congo Lokole News.com nabaye o balanda biso na Lokole ya Congo esika bozai kuna na Pays-Bas na zomona place de Jésus lelo Congo Lokole ezali awa ko sepelisa bino na émission na bino bolinga mingi réalité d'ici et d'ailleurs ngai mama Mariam Mafolo naza wana pona bino lelo tozolobela likambu o etali esaleli misusu acte sexuel o esengeli mama na papa soki bazo sangana likolo ya mbetu tokoma komona ba mama mususu na ba papa mususu bakoma ko sepela te ne saleli o ba papa bakoma ko memela biso lelo ba papa belé bakoma ko landa mingi na ba site internet na ba vidéo na ba film pornographique na ba buku bakoma ko esengeli wa bakoma memela ba papa na ba mama na ba ndafu yango ba mama bakomi kolela tozotambola tozokotuna ka babia ba mama bakomi kolbate ba papa esaleli wana bazosepela ngo lisusu te oma papa bande kosala nde mosusu lelo amemelinga esaleli mosusu na mbetu nazokomprendre ngo lisusu te yango nazoke kopresente bino bandeko oyo nabengisi lelo na plateau na ngai toyeba kosola mpona sujet oyo etali bapapa na bamama nazoke kopesa bango mbote en plus baza bainvité oyo bamisusu boyebi bango bamisusu boyebi bango te nazoke kopesa mbote mama ngai komonanga mama Caro Bokoti natekaka na galerie 24 novembre na step Maman Mariam, merci. Ngai, comme on a eu Mambe Toko de chute, naza assistant à Maman Guidil Bissengo, et puis nazali directeur de programme à Congo Lokole News.com. Merci. Merci. Mariam, nga comme on a Marseille Télé, nazali invité les lots na cette émission Oyo, naza déclaré que nasa va faire nangai. Merci. Bonjour, merci beaucoup maman Marianne, nga maman Gudil Bissengo, responsable de Congo Lokole News.com, naza bongo invité na réalité d'ici et d'ailleurs, au maman Marianne azo présenté, et longo naie toko sepeli sabino na mituna kope sabino tokope sabiano na mwa boye bindambo o tozali nango. Merci. Merci maman Gudil. Motuna la nga ya yambo ezali boye. Papa nazo sepela bino mingi ndenge bondimi na invitation na ngai papa na ba mama vraiment pesi bien longo ni mingi. Merci. Motuna la nga ya yambo ezali boye. Soki mobali bazana mama bazo sangana papa zo ko embrasser mama pe mabe na brutalité donc azumu ko na ye na ya mama a sangisi na zo la mama kangi donc mama au moins pe mama pe mekei donc mama moya pe mama na mwezate et ça les liwana tango molai ozo ko embrasser mama tango molai et ça les liwana mama ko sepela nango tote na pesi malobe pas papa. Il y a des gens baby ko embrasser basi na ninte embrassement monsieur basi ezama rembrasser moi si les mususu kwa nti ngai na par na ngai na embrasser moi si les mususu na malobakaka ko les mususu na koma ndenge ni ko embrasser moi si na baja ebele na maloba ndenge nini ya lola biso papa non ça dépend si tu es belle fille de beaux yeux moi c'est vous arrêtez déjà mais voilà nda ko ba ko ko sima kambona non ki okimba mo ko embrasser so ndenge droit soda non moi talingaka moi kimia moi douceur moi ça moi si bien donc mon bali so embrasser moi si faut embrasser moi si bien kimia avec douceur avec gentillesse embrasser moi si so moi bien aussi la moi si bien mais bilo papa beaucoup na brutalité oye na ba kwiti no mbala mo kaka okangi kaka mama ngambala moko kaka ata mama zo biso zera yo te et ça les liwana nde ba mama bali yango te papa asala ngane ngwana chaque fois wa mabe mais ce qui est papa ça la rende ngwante ya so mama remarqué on doit pas dans la kwiti maman ça pas ça bleu moi maman on que alors ça bien te pour que ça papa pour ça la beauté ça la bien nan pas ko zonga mais ce qui est en côté OK na chez maman malembe caresser maman bien on passer maman bien ça fait du bien hein la brutalité wana vraiment naza mobali mais
par mosusu futo lobaka mpe soki mabe ezali donc en fait c'est ça. Merci papa. Merci beaucoup maman Marianne pour la question na yo tuni ba papa ba na esaleli asika esaleli bazui bongo na ba Facebook na ba film pornographique bazui yango pe na ba vidéo mingi pe ba penthouse comment na ngwebele papa okende bo atangi ba livre atangi ba bouquin aye ko lia maman mbanga to ko embrasser maman avec beaucoup de brutalité, c'est vrai. Soki mobali yako simba ona makasi na bokanja to lokwa mwa soda ezaka penza elengi mingi te pamba te place ako simba to ebite azo embrasser maman na munoko na mabele kuna epayo basangana ka to ebite, mais il faut noter que nzoto mama ezaka pe mwa fragile. Nzoto mama ezaka pe makasi to kwa ko fina makasi ozokanisa ete mama akozwe esengo nzoka mama ekopese kanda makasi penza. Papa ye azo embrasser na mabe, olobi azo embrasser mabe et puis azo umela. Papa ba le bibino ba maman so ba sengi na malembe bolinga te. Faut ka ba me babino na kisoda. Yango ekomi ni nyango libanda ya solo na mbetu mobali ya moninga na ote na mbetu to apenza ba adversaire. Mobali ya adversaire na nga pe na adversaire ne mena recherche à plaisir te. Na lukana sale bien, ye pa luka sala nga bien. Na ukanga na gagner pas uluka gagner nga lesengwana biso sotoki bien kasi yo kwa kusala nga bolingo na mbangu embrasser nga osimba nga ba partie intime na nga oloko ozo fina na ebite soko lingo teta sili so ozo luko buke loko moko non quand même so ebisi papa ki na lembi na wucho samsa na lembi mais siko papa posa na ekangi azana posa bosangana mais yo lingi te yo lobika ki na lembi bon maman papa bosani akosala na brutalité te maman Marianne omoni acte sexuel ba préparer moninga acte sexuel no bala que la pona ko exciter moi sinao o que za webi que maman Gudil ero azana bureau a supposé que naza marié non que za na bureau ero chérie nanga so amoni que na poko ana posa to sangana tango na kozonga mais on bando préparer nga mobala malamu akyo benga yo maman qu'est-ce que ozo sa nini kuna ozo mela boina na posa o mona out yo sa no kyo ya te na kanisa yo azo tchoja ba mo ba étincelle mo boy yo zo comprendre que na poko lelo likambo ekozala et bon mo comme po sa likambo ngo o boya pona nini boya préparer kyo mais tango ba préparer yo te aina ba kwiti na eto ba posa na eleki ayeko yo lobi bien azo embrasser yo mabe petangu mulai azui munoko na ye asangisi na munoko na alinga melisoti zolo na ye na brutalité so wana esimba te wana plaisir ezala te elenge kozala te du ba mama ba koza pe na raison ko boya mais yo si ba pesela mbongo eloko wana ba pesa katango nyoso ba sengaka donc ko boya te solo lande na papa elieli na ombanga eleki brutal ozo swanga lolemo ozo sango makasi lokwa franc mais japonais donc faut kita osa lokwa ba hydraulique moi biloko ezaka moi souple wana na banzi moi si akoboya te bosa na bino makamna no pe bo sepela plaisir e koza partager ya zoli ombanga makasi bongo monsieur eza ba guna ye ba fantasme na ezotinde ali ombanga makasi yo par contre ozo kakanda esengeli atuna ka mama esaleli na kosalela oyo okoka bien so mama bi été ngana okananga bien te kasi yo changer peu façon yo sakana makasi moninga ka bien te le plaisir faisait à partager ya zo liomba ngazo solo comme to marché chewing-gum ndoka yo za kando za posa o kande lengi ko liamba nga bali yango likolo mibali bo lira bongo te bozo lia mabe pe mingi ezo simba te. Merci maman. Et ça voilà na ko se bana moto tout d'abord soki na utizano na ko mnanga na vandi soki biloko yali na die na vandi tota tete na sukoli ola na petit sito 20 va ngamba na buluwa on to vandi solo soki na ngamo na za mukolo na ebi soki to so ngala papa moi ma solo moko ya ndenge wana soki badi ko kota ngamo na sa motema na ebi ke lelo na kaisi to sa mabanga na papa donc bon quand tu peux faire bête ma peine na ebi bosiko ta auto ko bana mbeto po yemi ya ngauta akachi mingi siko ta auto so maso ana mo penga pele busuna ko zalma c'est pas comment même fait système akachi wana tenga ni akachi te na o kama binde ba beta ka baninga wana mais ye papa siko même na ko système akachi so inga na za posta na ye bo siko to mo harmonie wana kota ki la ebi ngana mba na le to ko sanga yesko nga ka umela hotala kachi wana mo le busa minu bani e ko bana balala chambre la biso la bale za pembeni te bon sikoyo
ya ko umela ota bakati wana mo biso kasi na vangu na sina soko na sina bongami na ngai na bongami na ngala bo yesu ko so umela ka na kati wana siko mo le so sara moi je me rappelle on kati on le mbakate bo yeba amukola o comprendre moi so zo benga papa na maye na za ko on kati on de ba obetala bo o amate de ba obetala betala bo mo ko mo pe kura pe net ba kura ko papa sa kangi tv là ko ya kuna tout d'abord au ya na brutalité po kiboso ba cares ba nini ti bo ko ba place so ya mela masangate so na o ya ko so aminu ba nini ba brutalité wana tukana odinga ngote so pe na zaki na postate ako forcer na magaste to si to mesani to ko na websanga bi ale pe na zo kanzo to bien faire so ko yo za postate mais yesko azana posa zana pa na posa vraiment so azana posa ale la minute wa yesko zo pexé ko lelo monte ka so na brutalité te au salate soki ya zana posa ngana zana posa te me azof arobo ya obondela akutu abondela bona ko yoka mawana ko pesa ms ko o moye zaki posa na ngati me na ba mouvement la ena ba sentiment la eti e pesa nga peka posa. Merci maman. Au moni le kamolobi ba désir comment kasi utina ba pornographie ba livre vidéo internet. Bon la moni ce qui tobi ba vidéo toute la vidéo biso na bino basi no botala la vidéo boza ba fantasme na bino basi musu balinga vidéo te mais bali musu balinga pe vidéo te déjà quand ndé moko donc ba fantasme musu côté la basi ne côté mi bal boli comme embrasser moi siti na zolo wana soko moni basi o bazana brutalité maman o kama il y a des basi o bazana brutalité azio nano akangio akate même bouton chemise aboke na mbeto bon moi ça bandi o bongo il pense que boza ndene c'est normal on a plongé na makambo ya sala yo donc je pense que ceux qui okomi ko embrasser muto tiki munoko komi na madoyo komi na kingo komi na zolo ezaka ka ba fantasme ma elle comme teko basi balo baki ono et tu fakabiso non vous savez comme bala biki yo ozinga ukangi ngai d'abord avant que ngana bana yoso bandinga déjà ou katinga même bouton chemise ou boki ngana mbetu ce que tu zandene on se comprend donc total la vidéo na biso na ba maman donc attitude wana o ke papa kozwa tout on peut moi c'est pas kozwa ngo c'est pas dit que bolo baki ona aruti na masangana kaka ndenge mobala mena masangana aina kwiti kaka ne basi musu bakena koteka na commerce ateki amelimo bien na coin pas continue ndako basukola kamno côté au moins azo pousse la première bon wana na kana ekomi siko cadre musu au moins siko papa lingi kaka chaka c'est vrai vous avez raison na yo est-ce que maman zo zo koka gazo aliwana ouais vous avez raison on est comme siko cadre musu mais so utalika pour na sentiment ya oyo utakana ba pornographie to ba vidéo je pense que na biso ba papa na bino ba maman tout ça ka nemo fantasme yo côté la kabiso et côté la pe maman mususu donc brutalité on papa ya kanango basi mususu ba ya kanango pe na mbeto maman comme koza te mon balo zo lembi na yo mais moi c'est ko ça makamo o ki yo mukungu o komi no kao donc moi mon kena ngaki na bakisa yango na mama Mariam. Merci papa Deshit mutuna na mususu ezali boye mobali oyo mibali oyo en général ba mibali nyonso mibali oyo bazaka bazo sangana na mama mukemke après 2 secondes a changé position 20 secondes a changé position maman zo comprendre été peut-être position o cheki maman zo se prenango yo ka mbala ma ka kozuka dans 30 secondes de changer position ozo monter que place ma père maman ko se pelater et donc et comme ce rythme ndenge nini est-ce que pour ba maman de bazana posa na bango et ya après yo papa ko ya avant mais maman posa ne ko ya après mais kaka posa ne ka minute yo kaka mbala moko o changer position na zo ngi ma pas directeur nanga bon ba posa o yela kabiso et senga ko changer position là c'est vrai vous avez raison mais ko changer position ezaka ka te que mobile mtako senga maman encore une fois na ipsi boye ba fantasme o basi ya Kinshasa bazana ngo o ko ndima ngote maman toza mibali toyebi basi ya mikolo eza compliqué yo ozana mwasi na position telle yo kutu ozomona ke bozo kende na rythme bien mais kaka 10 secondes na pamba ozoki na position a sengio papa changer la position ça nini je vous dis amone biso mibali ne to saka to banaka maman na ko sa hote soko kutu tozui image ya pornographie to tchango na contexte na banda kuto na relation et moi c'est mobali quel que soit marié ou pas marié
okomona ke basi ona ba pornographie ona bazaka chaud de moko mbale kudu simu zomona donc bango ba terrible on va dire bon na bureau au tel moi internet côté moi Facebook sikoyo soki mama soki tobi to copier soki tobi to copier vraiment système papa uchango wapi merci soki tobi to copier vraiment pornographie mama na bike mibali tanokuma donc n'habite na ba terminer na plateau parce que basi ya minele wana basi la pornographie mon frère makabasa mi bali ezalaka compliqué moi je pense que ma position là ezalaka plus de basi de basenga ka position changer maman basenga ngo ere nyonso donc coup yo 20 secondes moi je pense que 10 secondes déjà c'est suffisant pour moi 5 secondes pour ne pas à changer de position mais finalement vous n'avez pas ce qui est kaka fantasme to nini n'habité mais ngai pona ngai vraiment na mona ke en tout cas basi boza makabebele o ele kilabizo mbali merci maman Mariam merci papa na moni bino ba maman bozo kosela ba papa makambo na pesi malobe pas maman ko changer position après 2 secondes papa changer après quelques secondes papa changer même sous position papa check le bosso oyo qui ont bien et on changer position mi balé et ça le mabe moi le bakutu et ça peut ozo moi papa ça na endurance moko ça kana moté surtout soka nga ke do chabi amoko tambala moko na 5 donc nga dible kutu maman ora wo et kotisko yo 4 cm wala yo sepelité pour la ngai pour changer pour ça là on va couper ya ma bête voilà la bête là on va regarder la bête tout ça sont il y a ça sentiment après ça sentiment bon ça on regarde changer ma position on change le CP là attends après 20 secondes on change là tout ça merci maman na pesi malobe papa na ngoko c'est belle comment une position oui pour la position vraiment surtout la Kinshasa awa ba faire Kinshasa ba terrible Saranate ya le kabafi ya poto ko Saranate ya solo GT et puis endurance ya solo mais la poto ba na endurance et bebo ba qui c'est belé ba za énergie ba so mais la endurance naturelle maman comprendre il y a des filles sur côté nae on a ay so ko sanga pour ça papa maman dit ça papa maman na bien hôtelo ba mon papa na bien hôtel pour toi tout droit ya solo maman là papa catholique non il y a des postes comme Matteo ça n'a pas boué ceux qui n'ont fait musu n'aura n'aura sans position boué au cholo bien Joanna aibina été bojo beta balé ya muzanga ke ya mo buzala moi si il faut ça live ma cause tu ne veux l'autre position l'ingaka bon tu ne veux position l'autre empata on sala boué faut que notre position na faut que nous que oui sur la émotion vous savez dans moi sur c'est société moi tu a rondi makina na c'est peli on pas mais monter ma c'est peli naiti toi tu peux ta position bien té monde devait vouloir internet au banine ça la biso est amour bien monde ne a gâté on pas la position sur la position terrible besoin moi c'est ma c'est peli il position non qui passe mais ça linga bien ça position sur simple parce que linga ngo de tu position yo linga et ozo sana mama na suka bi papa Maxi télé ngaya wa ça va et mon kuna papa David Olito bi maman ngaya wa David Olito et moi bi maman merci na sepeli ndeti position nini obilo tampata na bien moté so ko ko yebisa biso baba otanga ba yiba bi position ba ngalo tampata mama gidiyo ebi lo tampata na ba moté lo kwa bo ok donc la position ezali comprendre beaucoup ezali ba position pour na moni na devant à travers sur sans position la position ezali et bon il faut changer maman après 2 secondes 20 secondes 30 secondes maman il y a physique tu vois ça la physique ça maman ça qui m'attend monter pour nous tout en 3 heures ça gymnastique ils m'a recommandé parce que moi qui m'a monter mais on se commence maman colo physique à moi 20 secondes ça moi bien ça fait bien pour nous autres balusi au sein c'est pour ça bien pour nous autres ça ma physique vous comprenez donc ça position il faut ça la kaka makamwana faut ça la kaka master moko boye master mon ça moi histoire master mon master mon boye master mon ya bazana moi sinae ya linga moi sinae sepela moi sinae sepela parce que moi c'est pas ben angate ba ça que moi sinae mbaya nge a sepela te so bo ça rapport na mbaya ça moi ça rande ni alors ma pipi mon boye la kwa mbetu moi ache na lemo nota
Moi, c'est ça, là. La plupart makambo yo, on prend basi ba belé. La première catégorie, on t'a consulté. Elle a un rapport sexuel. On t'a consulté. Ma fille m'a dit ah, la gars, tu n'as pas bête dans la bien. Hollanda, soit il y a une belé, on va voir. Pour ce qu'on peut se dire, on peut bien ça, on va monter bête à bien. Donc, la position, on va ni, ça là, est important. Mais il faut ça là. Il faut sentir que oui, tu dis ma bagarre. Les amants de moi. Ça. Merci papa. Chapitre du tornado. Bandi, acte sexuel, on est des conversations. Hein? Moi, si na mobali so iba osangana. Ndenge nini yo eba ki moi c'est OK lengi. Ende li soloti. Faut tout na mama position oyo na lingi na changer na lobby. Position na position bokanga malamu eza na lengi nango. Bolimbisa mama bidi la loba na e. Papa ba lobby ba cheche ba makelele mais ba convaincre nga tena ndimi na nga monde des évoluer il faut basi to koma lo koso to eba pe mingi mais na lobby yo papa nanga awa obio lingaka position lokota mpata et bongo penza yo bandi lokota mpata po yo moko yo kango bien mama pa yo kango bien na 10 secondes de kosimba ayo simba te alors yango na lobi ke likambo a position na position eza na gunango lokota mpata eza na gunango va prendre en brèche eza na gunango va pesa mpandi cheval eza na gunango kasi o savourer ngo te ti pene mama ki ke elenga position e koki to solo le papa to changer na position et moninga ki elenga ta moi 2 minutes bongo ya va et vient moi 2 minutes va et vient na position wana maman qui bien papa changer puis le bon mot là 10 secondes au pesinga mkongo 10 secondes na nguza mana lokota mpata 3 secondes au chenga makolikolo kwa so wilki comme na 15e seconde to pesa na ndenga sima papa boni na komi robona et on peut bowe la ngobonga ça savon basukoli blamba les sili consommer loko na malembe o kaguna ngonga na bandi 2 secondes wana ko changer ma position eza mabe ya solo basi to yebi mingi to luka pe to ka gu po relation sexuelle obiso to sala kana mibali batu basala kana lobinga te batu bakosala na mibali ba osala ngo bazo solo la te et comme il croit ceux qui compétition ceux qui na l'excès que ngana yebi ozo kana l'ingité ozo gémir à l'okutande papa lobiko lia pilipili mobala o peso l'ingité ozo pilipili o tchara na ser le lemu so bozo sala pour mbala kanisa yozo kabia mama solo la na ye wa obeba nzoto pamba fo biloko ano ebimakane ebima pe yo ndenge ebima bango yo pe ebima yo poto za ndenge moko position na position za nelengi nango zwa temps sala mama 2 secondes te sala mama va et vient 3 minutes 2 minutes otunier mama yoki ay papa na yoki yo polo bi papa yoki penga mama na yoki pe yo ale siko lokota mpata mama ra lokota mpata monte kezo évoluer eza yo oza nango na ndako oza nango pe libanda mais li yango bien ti vous allez apprécier poani papa va apprécier poani te wana te mais il y a 10 secondes ngana bo il y a 10 secondes ngana bo il y a 10 secondes ngana bo soit temps na ka goût na ka goût on ne baloba mku a elle là babuka otina suka kwa merci maman merci maman Guidi ceux qui na ngambo Canada kuna na zomo na chapitre du tornado maman la plus ba mbuta ya trop talaka yo maman lila nini papa chapitre du tornado maman lila na anglais place aux afna na Canada maman lila ndeni Fabrice Malita maman lila ndeni nazama okende na suka motuna na suka ezali boye ba papa ba koma suka ba osanga na mama papa evandaki akangi na emisu akoloba avandi kimia azosala na eme azosala ta moi réaction te Alexa mama ke non musala o mama azosala asepeli nango donc mama ko papa ko vanda kimia
maman moye ba ke papa azosepela to azosepela te donc atiki maman ne poisson ndenge baninga mosusu baza komwa obenga mama chérie chou love papa kendaki ye avandi na ye nie nayebi te esaleli wana kovanda kimia kolakisa basentiment na yo te pa mama est ce que eza malamu to eza mabe est ce que mama kosepela nango napesi malobe pa mama. En tout cas, ce papa za bongo eza mabe. Po ngai so to sanga na papa. To so to sanga biso bale. Ye fo aloba ngapela ganga. Boneza la ya loba ngapela ganga la za biso so to sanga mbai na la simba ka enzo to na emobi. Partout na mutu na simba na zolo. Aza zolo abotela simba na zolo. Il faut sepelisa ye pe fa sepelisa. Poso ya vandiki moye wana penza amour eza bien te. Soki to sangani ti to sisi apesa nga merci nga pesa merci. Voilà, par exemple. Hey. Assez merci, merci. Parce que ce papa va mettre des bons c'est pas non on m'a c'est bien on doit passer qu'il y a aussi côté mususu assez à lembi ou bien azokanisa mutu moko boy. Bon voilà on y a dit. Bon azo c'est pas ça c'est que azar rapport ndewa mais ce qu'on m'a kanisa za côté mususu. Nesi na ora lisomo mobali moko. Na kasi mbamsu na beta no lisomo moi mbai moko baba kamanda bana mse bakola na bana to na yolo me ya kenda poto azana mos na yeku na boso soki ya wasaka mobulu mingi boso ya makoma munene boy me soki ya asaka après une année ya asaka mobulu mingi siko na lisomo na oka ke mobali wana tanga zongi na poto ba usanga na mos ne ta ba usanga atani bala moko mo moso ya tika kina kisasa voilà zo pesa ki mobulu na kati ya libana bango ekoma mindondo babota te me ekoma pena mindondo libala ekoma pena na esuku bazonga ibi po soki azoloba te nga mama na ozala makasi nga akende kotusu ezokasa motu mosusu mpo na moma na toza na problème na yo ndenge nini ntango omoni mwasi ifo ozala na esengo mpo mwasi aza esengo tout d'abord mwasi na azalaka esengo mobali mpona niti ya yo osala esengo na ngai te soki ozala makambo na mosusu na kotuna yo mpo na oza bozabu fo nayeba ntina soki oyebisi nga ntina te antuka tokoyoka na ngai na yo te. Merci maman. Merci maman. Papa Charles, fallait ce qu'on a en Belgique. Est-ce que vous savez maman merci? So bo wuti na ring, kuna bo to beta balle, kuna papa. Est-ce que vous savez maman merci? Na pisi malubi papa. Bon. Omoni maman, omoni le kamolobi wana. Omoni le kamolobi wana ke il va sentir les qui pesi comme tout mususu tout ça. Eh donc on dit maman, on a préféré na ngai, on a préféré na ngai kutuko. Hein? Pour moni pour vanda kimia de oui maman bata pona kimia pamba te makambo ebele na mukili maman comprendre kaka na maman makambo ebele maman ofandi boye ozala kina Josiane okena na Micheline ozonga na Jeanne embrouillement au tanga bitanga tanga maman donc ça peut-être na afan na nye à concentrer donc comprendre kaka lokola oui comprendre kaka ya makambo okutanga bitanga tanga pa maman okutanga bitanga tanga osaba promesse zanga tina lokola ko loba bakopa batwana na place otanga fogi ba le komo oui yo ketanga David Olivier exactement otanga Fabrice Malita yo ketanga donc moso moni yanke Guileno raisonner sala acte na azo raisonner fandi calme ana raisonner dans le mais ko éviter ko tanga ndeba ko parce que ko bima sans ko yeba ya solo ozomona ebimi kaka na place oh Mariam otanga ce qui Marguerite otanga Mariam omoni ke osali mabe yango na sens ona air moko boye moni kaka ofandi kaka calme oza concentré na action na yo na ndenge mabe te na ndenge ko éviter ka problème kaka puisque soki na yo ofandi no calme aussi na bino on ça comprend que bon à mettre la question ça va encore que autant comment il ne fallait pas autant comme on a hier autant comme sous on se comprend si comment on est là na maman na la kaso tant vous allez pour le temps comme on a été yo autant comme mutu mususu c'est que atozo sala ngana o me makanisi c'est pas mutu c'est que mutu na sala bien merci veut dire que zaka ka malamu penza te mais ça n'est qu'à circonstances au moins comme
Tous les hommes balés dans bête voyez au canisi donc spontanément au canisi moi les camouilles les gars qui l'ont voyé dans le ingénieur autant que combo vous comprenez trouble on a au t'as autant comme ton soin trouble on a par rapport à ce que t'as comme dans nos calmes tina souka dégager la place non tant comme ton soin mais parce que batanga ba combo. Mais justement, mais basi batanga comme va tuba lipet. Azana chanter comme André. Bazali. Azana Jean a ok plaisir à André le gars qui a une semaine. A Bimisi a lâché comme moi. Trouble mbalamoko maman. Voilà. Trouble mbalamoko. La minute moi ça bon mon est dans le bela sur ma relation dans des en dehors mariage tout comme le mariage. Autant comme André, autant comme José ou Irlande par exemple. On dit mal pour les cas. Mais sauf à local menayo attends na souka mon c'est magasin de la me contente mais vraiment avec une question mais ça va encore que autant comme ya mtu sous qui merci papa na pesi maluba et pas ya maman. Merci maman Marianne pour na maluba au pesinga c'est vrai papa vraiment so ba uti koloba wao vomia moko zala ko garder silence pour na osala incident pour beta libakute pour moi bino papa tellement que bwana ba bureau ebele mais là on déso bon mabino yango wana bwana ba wenze trop quand on a gauche aux à Jeanne quand on aux à Jeannette quand ma belle on peut ba kombono za ka ba Gigi nanda ku Jeannette na libanda Janine na kote kuna Josiane uzomona ba Gigi onezo cho bulu yeke na mutu olotanga obozane na ngonga ana otangi komba mutu mususu yazo likabino ba problème ya solo omo mibali ebele to bomba te moi si oyo amarkae na acte sexuel mibali ba bosana na bango bangote moi si wa balola mobali na e bien moi si wa caresser mobali na e bien moi si wa découvrir ba place mususu ba tumsu ba découvrir te ba partie sensible ya mobali na ye ya mobali wana mobali ana bossa na ne ka yete aza em suspenda zo lia Jeanne boy adangi Jeannette oh omoni eza na makambu eyaka mais dans tout ça il faut ndebino mibali boye barake moi ba cri wana pe et puis ça a moninga moi encouragement et ça a moninga en confiance et puis que erna sala actuellement mobali nanga pour ça moi ba cri moko boye à sala ato omoni so za ba bureau 3 le mieux pour toi kotanga no kombo mututé mais ça la rata ba son wana et bon so sentiment les que makasi mama didi kasi on a lobité mi ba lebele bazo lia rabi son esprit a ke simba au place ba simba donc elle wana okomu ko benga chapilu tonadio ngana sepela nanga mingi na Claudia kuna ambassadeur tuna nga na zana ye siko chapilu tonadio nani nga ambassadeur pour l'ambassadeur naza chapilu tonadio nani yoska minute au sandenge ngana sepela nanga na Claudia Kovana parce que Claudia Kovana a aussi facilité yo yeka bolie o le kinzelo ka o pa ba yekuta lo bako ba tio d'arrosage na bino na bozana ngo boliko suba partout bon le place bo subaka nanga mo si le quoi Claudia Kovana parce que son on va le côté li atalika idée na atali projet na abio ayeka betanga paka ba kuluto ale ka nga ko tsanga na séance état figi habite tete soit tio d'arrosage na ok ko bois qui la ba fleur et temteme libanda to ba sio bazole kale kananzira ba luka mibali pamba maman Marianne mibali ebele balia abisoko donc azoka nisane dendon mais azolia au soso donc azolia mena soso n'esprit dendon esprit à soso yango mona azolia yo ozoka zoganga te akangi bebe misu makasi idée zokene na film mo basaki jour wana au moins mutu a voyager concentré dans mon thème pour na Jeanne ça fait fort CPC na kawana yango na lobité moi ba gémissement na et ça la capé moi si les autres moi si en confiance c'est vrai et là ils ont bon dans tout ça l'isolo ezate toka soni trop yebisa mama omoninga soko simbinga mitwa mabele nanga na koma na suka ebomaka ngai obomi mutu nde olobi bongo moi mosi na yo si olongola bilambo tikali bolumbu akomona oti na se na yo et bon pour le baneka maman zo sala bien te écoutez oni pour tout le monde na bolumbu boye yo moninga bolumbu ngape na monyo bolumbu et bon pour ça ngaka remarque
pour le bina c'est pélisson pour le bina sur le quai tout n'engagez hydraulique te le bina longolango mécanique et comme hydraulique mais bisangate maman la lingi au balola kana gauche au balola na droite au balola na katikati maman pas pour ebat mais yo vandika anye au kangika amiso Jeannette timana kambile bimi pou mais na ida Jeannette sunga ozane na ngonga anati maman yo obeta mabe na dit pendo za na attaque yo zolala trop maman pas changer façon na ye ya sa bolingo na pour revenir na question maman Marianne ngana lobby ko pousser ba cri ya lokuta eza ya solo pesa mais notez bien ko pousser cri et pas mon mobile azo pousser cri eza bongo mobile nda zo ganga et puis ça peut moi c'est 50 et puis ça moi c'est 50 chérie na ngale la kilo bia yo ka ki on vina yo ka ki on lelo moi ka lobby allez la ki yo ka to moi ka lobby la mbebe biloko eko pesa suma yiwana kilo aselio dongo aselio mwa misili aselio mwa kilebu aselio biloko ka mboka na mandindi comme ça est chargé mon kongono susu bien oko kota maman biwe pour maman na sengoti mobala lela ki se koka kigu ce qu'on a voit ça là bas si bien chérie nangal les libandé prononce ça bien na la mbele bloa bien pour lobby ayo kalisus po azo makasi maman so papa zo lela te tunaye papa yo ozalaka nanga tozaka pena mutu mususu so zana mutu mususu so mutu na sa ko bien la kisanga ndenge ya sala kayo ponga na lingi yo mingi na lika na zana yo ati to rotuna e bongo ya za déconcentrer lengi pe na oyoka papa o comme déconcentrer ngana ko déconcentrer bien popo so elengi so zo kango na yebité e bon to continuer ndeni maman Marianne merci mais papa bo se pel sa biso so yo ki bien lela so ki yo ki bien te lo bana nga mama na lingi na yoka balolanga na gauche balolanga na droite. Merci maman Guidi Charles Fall oyo qui est est-ce que vous êtes en Belgique na pesi maloba et pas papa ouais nga pour compléter et le maman mutua na makambo ya kolela ba cri de joie so sali ba statistique ming to sepelaka moi si force la moi cri moi loko moko boye au senti que non que loko makize betae et ça son moko za moi bien peut-être une histoire mo boye naza master moko boye master na linga moi sine na hotel te master maka moi sine na ba kuzu habite ngale na staka moi sine ngale ale la kaila ki ba que kuzu ezani po ba Hollanda biso ba bisu ya kuzu eza place moi ndwa mo ya molili ma famille mo molili ba osala news bo linga donc ye ba busa munda te ko master na la moi sine mina ba kuzu po ani parce que so gina master chaque moi sine la kate ce que tu m'as dit moi sine peut 3 ans pour ça moi sine ale la kande ay ko ka la ay ça rende bien ce que ceux qui a moi sine kuzu ceux qui moi sine azo la te mais azo comme kelo ya kuzu ba la kuzu wana et ça là est moi bien po maman po kukuzu ya ningini ngana sa auto sala makona biso musu pa a sala mo lili kaka yata o sala kuna mais moi si azo la te mais ta mutu na so ninga de pour vous dire que moi si il faut manifester comme loko wana ba cri de joie na ezama bien pour na basi parce que non bi so kande bi so sera esili mais est-ce que moi si non ya basi ba il a vraiment tout moi tra matanga basi ba il a moi lela ozo mpana za ko lela il a sentiment adam de la maman il a sentiment ni so bengango ozo mpana moi si il faut mal lela ka so zo lela moi zo lela senti que oui zo lela ça peut se mal bien et ça rabiso et mo bozo moi c'est lela même quand travaille bien moi so lela moi le travaille bien c'est ça vrai mais ko lela wana eza mo loko mo boye e kotaka ka exclusion batu ate moi sinanga ya ça boye et ça ra moi bien ko lela wana de basi mais il faut bo lela ka pour se pesa biso et vous bien mi bal so bo lela te et bi na ngeza ki mi bal wa bana ka kimi azo lela te azo tanga ta komba moi c'était que je t'aime ozo manifester ba sentiment na yo na mobali alela ka ke ba okutana mobali alela ka le masue ba sentiment na yo ozo manifester en te ovani ka nye ozo sala ka mobali ya ko manifester sentiment ou pas bon non ba te pour mobali mais sentiment mobali za longo mukie biso zo sentiment oza grave au muto ayebi pour l'homme oui dans le cerveau on prend et comme à côté na moi pignon koto yo o sentara que moi si mobali kozo ya
c'est mon baisa personne mais moi si ko simino kai bien ko la nai ko sai no kai bien ko la nai mais toi ben différent na mon biso ke to la Mercedes yo mo zio so ma de même mais na se kuna son yo kani qui a démarré so point oui cylindre me peli ce que biso mbali to la na biso mais moi systématique mais moi si il faut ba so wana et ça moi bien na acte wana merci merci papa Guilain lo quoi yo le landeni ninga bi a demander Mercedes ça et bon yo o le landeni to comme na suka ya émission na biso art sexuel nazo rappeler bino kaka ndenge nini oko sala ko sangana na mama na mbetu po asepela ezateke yo koma robot okoma so ndenge nini oyambaka mama okansozoke ko bunda na muninga ba mama misusu bakoma ko kima bino ba papa bosukola sumu na ko bien te okouta soki wapo ucho mela masangana yo ou bien ba cigarette na yo ou bien baka mususu mbala moko kaka na mama kaka oyebi mususu mama sepela na so cigarette te mususu mama sepela na so masanga te yo kamba moko kaka tout la massa bika ba to leka donc faut beau préparer kango na pesi maluba ipa be inviter na nga baluba tana 1 minute aka et puis apamba po na sisa émission na nga na pesi maluba ipa papa. Merci maman Mariam. En tout cas na s'appelle mingi vraiment na suggestion bandeko. Surtout ya maman Guidil ba point de vue na vraiment il frappé ma casse mais na ndenge ba bete kaka osukisa pona kolela wana pona kotanga ba komona mais ça passe pona ko éviter la problème mais entre nous tout se comprendre kaka toi mikolo tout ça makamoma mingi tout ça on ndenge ba bete quoi so gardez-moi calme na yo ça pona ko éviter makamusoso. En tout cas merci maman apesi mbote mingi ba ya maître Liliane à Suède. Mon fils Peter toujours en Suède, Claudia Kovana en Belgique, Bozo Wambote Mingi Otepa Yangai, directeur et programme ya congolocolenews.com. Merci. Merci la maman Mariam. Dengo invita kingai pona koya na émission abino pona mbala mbale. Na sepeli mingi na mituna bon. Mituna ngo ndenge bozolo ba pona basi na moni bo kende mingi kaka pona basi ya balabala mais net basi ya mabala lokola biso boye bozokota pena mingi te pona basi ya mabala omoni likambo ya bolingo po basi musu bavandaka o pona vandika pona bana bolingo ekipaka bana te assurance ya libala eza kobota te eza kaka mwasi na mobali bamesana mpe bavanda bien bayokana soki bayokani te ata bana bazali soki mama alingi papa te papa alingi mama te ata bana bazalo mo libala ni kufaka boyoka ni kozala te soki bino mbaye bolingani te bana baza eloko te po bobandaki na bino mbali bana baye na sima on opesaka ba mama neti basi ya mabala bava na mama na mbali na bango baye ba kosepelisa ba papa ba sepelisa pe bango so moni mobali aza na mbeba to asukola murote munokone za solo to azandenge nini yo okendo bimisa libanda te yo moko ebindenge ni ozala na soin na mbali nopo mobali azaka kanesi mwana nao mimi babenga na ba bébé o mwa su mama so benga mbali ne bébé papa pa so benga mama bébé do yo mo ko bi ko soin yo bi ke mobali nanga sukola mino te yo mo ko ba kisi nini lo ni o sapo na mbali nao. Merci maman. Merci. Nazo pe sambote na leki na ngai kati ikonga lokuli aza na Belgique leki na mso mwasi Marie Bembolo lokuli aza pe na Belgique na pe sambote na frère nanga Lilango Célestin aza na France. Bon, nazo pesa mbote na leki na ngai bononga lokuli Jacques aza pe na France. Na pesa ba mbote na basi na baona mbali na bana na bango. Merci. Oui, c'est bon. On s'appelle l'émission Le Gitoko. Et les émissions ya pampumate, émission tout ce qui a des comme éducatif. Ma moto est éducatif, ma camote la rite, non éducatif et so sunga ba te belé oyo, même so ba bakité, c'est une émission donc ba makambo biso to le belé lelo. On s'appelle l'émission pour nous ça na ma makambo mingité. Je crois qu'on a tout parlé ici. Na pesca mbote na ba batu banda biso. Bazana ba Inde, bazana ba Japon, bazana ba France, ba partout sur le terrain, bakono bango a to komate. Mais on soit bingai na saluer bye. Ici en cité. Ici en cité les Shadrach, Melina, bango tout.
Merci. Merci maman Marianne na sepeli na émission na yo na pesimbote na Ricky Nemiala na Claudia Kovana na Belgique na bosanité Chapi lutona dio na Canada ya solo bae banso bolandi biso ya solo toza batu place to pesi bino esengote to place to betisi bino mabaku to sengi bino bolimbisi po to kokina nyonso te to kaboli koyeba pamba te na lopoto balobi on connaît tous son parti tozo sala kaka complémentarité obakisi mwanda mpo baninga bae bakasi na basi ya mabala na kopesa bino kaka toli moko ya solo bapapa balobaka bino na kati ya ndako bolinga lisusu ba position te soka lobi lokota mpata oboyi soki alobi 6 mai comme 9 si c'est comme un neuf mutu na sema ko likolo bolingi na bino pété bolingi susu ba pratique mususu te kasi bango lokwa bazaka na posa ko découvrir nde ba okenda ka libanda mama na bondeli yo sa makasi lokwa bala wa tia na ndako apesela yo mbongo opesa kaeka ke sengo po libala na bino ezala malamu. Merci mingi maman Marianne. Tokomi na suka ya émission na biso Oma bandeko na sengi bino merci ndenge bovandi bolandi biso e banda e bandeliti na suka émission na bino o bolinga mingi vraiment bandeko na sengi bino bolimbisi place o bomoni ke tolobi mabe to beti bino mabaku na banda kuna bino esika bovandi na bana na ba mama vraiment bolimbisa biso tozana pona bino tozana tozozela ba remarque na bino bo sala pona biso na ndambo ya maele o tozana ngo yango tokaboli na bino po mutu oyo ayebi nyonso azate biso nyonso to se completa kaka ngana kozwa idée pa mama Gidil na kozwa mama Gidil akokozwa mwandambu et pas directeur na biso papa directeur akokozwa pe esika papa Marci avandi awa bien papa Marci azu et pas maman avandi mon panzi na nga mobile yango wana na sengi bino bolimbisi donc mutu ayebi azate na pesi bino nyonso mbote bino bat bozolanda biso na ngonga oyo botiki batana bino o bobanda ekosala misana bino nyonso bobanda ekosala boyo kolanda émission na bino o bolinga mingi réalité d'ici et d'ailleurs o bolinga mingi vraiment na pesi bino longone na pesi bino merci et puis la sengi bino sous pardon du sous na bae nyonso eleki awa o bosepe na ngote na banzi ke eza batu mususu bako sepela eza batu mususu bako yima balobi boye pona nini mais eza teke tolobi teke poto betsa bino mabaku eza poto yeba ndetinga mama Mariam na yebi nyonso te mais quand nde to vandi awa ndenge ndeko mama lobi na ndeko mama Gidila lobi mbala moko na kangion kana mutumba monga nzoka ezalaka boye ngape na yebi bien ke pe ngape na okende ko beta bale na yebi bien ke na obzala koto moi pe papa tianga pe bimba moko bongo ezate ngana olinga ngana na chaibi na pesi merci et pas Patrick Kinsala yende mutazui ba image oyo na pesi ba mbote belé et pas ba invité na nganyos na benga ki ba répondre ngana invitation na ngana pesi bango merci mingi na pesi ba mbote belé et pas bino nyonso bolinga nanu émission oyo réalité d'ici et d'ailleurs na pesi bino ba mbote belé na bike émission na bino o bolinga mingi bo bike chaque vendredi dans na tongo kaka ka ola mukebi le journée vendredi soka okotika Congo Lokole News o mona ngo so mona na Congo Lokole News te okena lokole ya Congo et pas papa Placide de Jésus o mona ngo kuna so mona ngo kuna te o bengika papa et maman Nzambi eskaza en Belgique o benga papa et maman Nzambi réalité d'ici et d'ailleurs ba chango côté nini papa et maman Nzambi o like so eskaza en Belgique ato bengi Claudia Kovana koyebisa ato bengi Charles fale akoyebisa yo e bongo po anite so toki na ngamba ya Canada kuna to moni Chapi lutonadio na peso ba mbote belé na bosainte Gilelo ko eskoza en Belgique na peso mbote na bosainte Paul ambassadeur na peso mbote sikoza bino nyonso so na bina bana kotanga awa David Olito grand frère propre talaka yo ya na biso akati Flori bale kombo na pesi mbote ngana bino tokutani na mbala sima na émission na bino ka oyo obolinga mingi vendredi prochain merci.